Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi ataki epenge Fofana to na pays moko laïque ndenge na pesi mbote na bato nyonso ndenge pe na lobaka salamu alaikum na bandeko na nga nyonso ba musulman nyonso nini na koloba lelo na lobi keno bomonaki ndenge na laksaki bino président ya Akuchu ana mongo sadi mutetela baza Akuchu baza lokola mutetela na mongo batambola kesika moko ndelo bomoni kombo ya Viki o lelo aza président ya Akuchu ana mongo sadi mutetela na Okuchu baza lelo na président na bango nini yango lelo azosala aza na bigote mais na volonté na aza nango na motema ngaye bomona kindenge tokendaki kozwa docteur o aza moyembi munene o asala banzembo o ataba papa wemba akufa me akufa na komone na munoko yango na lobaka toujours na province o Sankuru eza soni eza kindoki eza kimutema mabe to eza ndenge bobotama parce que je pense que notre génération bozokola nini bokotiki la génération elandi bino ba papa o nyonso ya batetela nini bokotiki la génération bino na bino boyokani ezate province yango ezonga sima na ba province nyonso yo lelo za makasi na kosala banderola Lumumba to kotambwa na elamba Lumumba nini osalaka na famille Lumumba parce que famille Lumumba baza na village on a loa mais yo o lobi koza mutu ya Lumumba nini osala on a loa nini osala na mboka na yo poza député oza sénateur eza na papa na mama o babota pe batangisa yo pe oza na province to village yo koto utela menga na ko remercier na président Viki na volonté na ye ndenge tokendaka na Kingabwa abenginga epenge Fofana na kenda kuna bomwande na kisaki bino etanini ndenge ye azaleli après boye komona ndenge à travers image na biso ndenge bayaki kozwaye na oyo bana batetela pe bazana niveau ya Europe nde batindaki ambulance na bango bazuye mesengaki biso pe tokoma na niveau ya hôpital yango bokotala hôpital yango eza hôpital nini moko hôpital oyo keno bana Sankuru aza médecin na Belgique masali hôpital tela dolenge congolais atongi hôpital pe makasi na ye na bapoto to benga neti bambasu mais ya yebi ko traiter yango sengaki die makesela to visiter hôpital yango place bazo traiter moko o abiso papa o asala mingi o banzembo na ye ebetaka na ba matanga na ba feti na ba politicien soka ke Sankuru po ba yamba il faut beta banzembo oyo mais botalo lenge mutu yango azaleli mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi comme omesano na lobaka toujours epenge Fofana musala nanga eza koluka information je pense que non na lobaka na batelo komoko kotala age nanga te kotala bomona nanga te mais eza nini eza attachement na mboka nanga Congo yango na tunaka toujours Patrice Emery Lumumba atanga na université nini to professeur nini atangisa Patrice Emery Lumumba Simon Kimbangu oaza premier prophète noir natana yi asala kombo ti lelo bazo kende na kamba bakenda osala nini elakisi keno mutu na mutu ufu omituna outarapi poza la mokonzi eza na papa mama o basangana pe oza na province na yo mais bomonaki nde tokendaki na Kingabwa to aka batetela mais nini ezalaka na kati ya batetela ka tomonaki keno moko oyo aponani ko diriger Akuchu na batetela kenda kotala moko alanga nzembo o neti biso na yebi kombo na ete mais na ye koyoka kaka banzembo koyoka kaka banzembo mais à travers a président o aza mopanzi nanga tokenda komona o moto akotandako mbasu à travers na ye ndeto ye koyeba pe ke tozala pe na moko a biso na niveau ya Europe oyo pe azwa mukumba wana ya kozala représenter batetela nyonso maintenant basangani yango bomoni toyi na kati hôpital oyo hôpital eza pe kaka na kati ya tribu tetela eza moko ope ya batetela kindaki na niveau ya Belgique aekoli azwi maele mais bokomona hôpital na bokasi ya Die Makesela akofilme na cadre nini lelo oyo batie
docteur oyo keno alanga nzembo obokoyoka ye moko président ndenge akolimbula mwana mboka mbote Papa Fofana na bato nyonso oyo bamonaki sorti na yo nini okoloba na diaspora pe na bato nyonso na lomela na kole na katako kombe oyo bakolanda yo? En tout cas, merci beaucoup. Biso tozali batete la Akuchuana Mongo. Bingai naza président de l'association Wana depuis les dernières élections Kibelo. Nazali na esengo makasi parce que vision na biso na kati ya Akuchuana Mongo ezate ke toktikala na makambo ya kala. Nous devons moderniser l'association na biso. Dans les temps, tu as comme on a bateau mingi kana bamatanga, petit groupe derrière ceci ou derrière cela, derrière celui-ci ou derrière celui-là. Mais biso tu as une vision na biso mususu. C'est bien que toi qui décoller là na bateau na matanga parce que Bible et lobby les là na bateau bazali kolila, c'est plus là na bateau bazako sepela. D'où pour nous, il ne suffit pas seulement qu'on ait na matanga, mais tant que tu as découpé à malade na kati hôpital, tu peux écouter là découpé à na maladie, tu as un problème ici tel, nous sommes obligés de écouter la bande de Kouana. C'est pourquoi après l'élection na biso, tu vois qui décision que nous écouter la alanga nzembo ou kitomukanga, tu kutana kinaye bande ko bamoni pe ndenge nini papa okitomukanga docteur azalaki na pasi ba image les cas qui c'est vrai bande ko ya poto ba monaki pe yango ils étaient touchés par les images que papa okitomukanga za docteur aza icône na biso ya Sankuru to ko tika yelo lengi wana te il faut to lukandenge ya kusunga ye nyango to yiko yoka ke bandeko na poto basangani balobi non on ne peut pas laisser cette icône batindie na hôpital oyo cadre moko bino moko beaucoup découvrir atangai quand je venais na kanisa kite keza cadre ya boye na ye na kutibilo ko mususu penza poto ba memi yango na Kinshasa longonya mingi na docteur Benjamin Mokolo hôpital oyo longonya mingi na bandeko nyoso ya diaspora oyo bazali kosunga biso pour que toyeba ko pesa assistance na biso ipa ya papa docteur Okitomukanga lobby azalaki déjà opéré basali intervention na kanisi l'équipe très bien yango biso pe to lobby non lelo il faut to ya komona ye to kene komona ina ndako bande ko bazuli kanisi ya komema ina hôpital nous avons aussi décidé to la na hôpital pour to kotika été oyo to bandaki to kinango tina suka et durant notre mandat ça sera ça notre cheval de bataille to côté les maté ki to kende ko senga kaka bato pour rien to kende ko melaka to kende ko na ba matanga ba mona biso non mais nous devons assister bande ko na biso nyoso bazana pasi. Nous devons nous investir pour le développement à Sankuru. Moto na moto aya na pierre ya naye pour que toyeba kotonga Sankuru na biso Sankuru na biso ezana pasi. Ezana ba ponté, ezana ata kilomètre moko ya goudron asphalté, ezate tozana ba hôpitaux te, tozana eloko moko te bande ko tosanga na biso nyoso. Toyeba ndenge ya ko promouvoir Sankuru na biso toyeba ndenge ya ko faire avancer Sankuru na biso pour que biso nyoso tozala ensemble na esengo. Aujourd'hui nazana long mingi penza ya kolobate na pesi merci na bandeko nyoso ya diaspora parce que oyo bazo sala vraiment c'est un exemple biso nyoso esengeli tolanda merci botika biso te. Nous ne pouvons pas dire que bino bozana ba moyen belé mais parce que ezalo boko nde pesaka te eza motema nde pesaka oyo nyonso azana motema ya kosunga biso kosunga bandeko mususu nous serons toujours très reconnaissants yango na pesi pe merci mingi na magazine to komi wapi oyo balingaka koyoka biso na likambo te chaque fois tozana problème baza ko accompagner biso yango ezala ndeko Eliezer eza honorable ezala ndeko Fofana epenge to pesi bino pe longonya mingi longonya pe na batete la nyonso to sengeli na bino bo accompagner biso na œuvre oyo to bandi pour que Sankuru na biso moi défi za la relever mutu na mutu asa la part na ye merci beaucoup koyoka maloba na yo jusque là bureau ezana noté mais ozo sala yango na volonté na yo mais nini okoloba na batu oyo bazana ba moyen po batete la bazana moyen. Pourquoi na lobi yango nigisa comment na place tozali awa muto akina na poto azara na Belgique mais ozo mona na niveau ya Kinshasa kozala na place ya boy po docteur akoti na ndako plus de 2 ans
mais il y a une chose que là bureau ils en a noté mais volonté à se déplacer pe OK pe lelo à travers yo mususu abimi nini okoloba moi message pe na kitete là pour kozara président batete là moloba monokamboka te le sakahiyama président akatete la pombaka teketa atete la dimiteketa ko tete la très bien la kutola tete la mbola la tete la le sakamba shamile analingo che wanewile wa putu kanala na Kinshasa kanga wanewile la tete la et comme était que tayone de mibu la bureau pour l'ondoka qui est c'est vrai car du mambo sa pouvoir je suis installé mais chobu la bureau hatotani caisse hatotani kangengo to ce n'est pas un problème chote ko la vision yaso wanawa ki était tundo ki la vision kao mais il y a bonne volonté achitana ko chimika akira ne ahalo nyambato shakoto ngo me otema nako otema mambisha wiko wa ayo shoto nako otema mambisha bu we hato ko kimanyoto. De toutes les façons, quand le discours d'Ami le l'installation, la carte data au Yanga bureau, et c'est vrai, l'école a bêta au 4, je suis au conja bureau, tu as installé bureau au casso, quand on est bureau au tu as un amour qui est tel. Mais cela ne nous empêche pas qu'on ait chobou la bureau, quand tu connais un gesso à sauver, quand on a un gesso à y aller l'anjala, parce que je suis à conja bureau, ce n'est pas une priorité pour nous. Priorité qu'elle est sur les kimania nalingo, kimania nous daso kana kochaso, kana mbuchaso, anewele la pa, kana kimania, anewele l'angelo de sankuru, la yemaya chiche yeso ayo. Si fombosha yemaya ashita washa, kana yemayo kangata washa, et en même temps, comme c'est une promesse, kakata salikone ta oyala la bureau, ka akuchuana mongo, ta oyala la bureau, ça c'est vraiment une obligation pour nous. Je ne saurais pas dire ici qu'on est à Toyko Falanga Wayo Tokimania parce que l'onya hat chaque otokango au tema na kotole le tema wa Tokimania ayo Tokimania il sera toujours le bienvenu. Je suis certain que d'ici la semaine prochaine, il y a la compte association. Le banque, qui est auto-école au Humba, il y a l'association. Du coup, il y a et quand dikutada sho kimanya na lingo kana mbucha su huile papo kitonga ne kone to kimanya lo pakendato dikutada yo kimoda cotisation ayo kimanya lo ida vocho chala tondo dikutada yo kimoda cotisation biaka ko futel odu biaka ko futel hôpital biaka mbijona kalasa kana biaka ko chungola malodi kambroshiro kina asho che bakonja kambroshiro toyi asho che bakonja falanga lo short me compte kayo ya la kele otulele la posaka ndi kimanya association de ko kambija dikutada ndelengo wa commissaire au compte we ko wa yone falanga ya mboto ngaso tambo dépenser ngane dans la transparence. Donc, non, il faut changer les choses. C'est quoi la vision qui n'a qu'à association wa kuchwana mongo. Ah, pas katalo baka falanga kumbija kala binga kutale kalo a coin kanalo a bar. Non, vous ne nous trouverez pas là-bas. Je suis ko naka dikuta 10 000 mbodi kunja ko dimi contribuer au ko na mongo. Naka weto ambuku jako contribuer au ko na mongo. Et comme ça va-t-il l'homme n'est fort qu'avec son frère. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Dimambo konja kana $10 yami la yokimolo loyi kana kimani oto la yokimani oto on est la $10 nunde biaka kimanya $1000 kana utatelambulanga nyosha lokale lo soya le bureau kanyo hatoto to nata yitao oto atelambonyo shakanga mutukanyoshi mutukala association tayo olongola mais nous ne pouvons pas commencer à faire appel de fonds on est autocha falanga to salingane mais otolanga to kimanya cha est le bienvenu et ko souhait ka kiso ka to kimanya parce que hasa ankuruka midi mame et ko sankuruka kiso choche to chiane anya to kimane pour que ça kuruka chucha tondo le saka. Merci. Nalingi toujours ko souhaiter ko soutenir idée na makambo o alobi. Je pense que batete ya basana mbongo ebelende place onde na zolo bana ba opérateur économique o tozaba na mike to ebi ba kombo na bango. Je pense motoro la PDG Edox bien sûr au pesa ceux qui ba musicien ba imba ka parce que au pesa ka bango ceux qui ba to batanga kombo na parce que okipaka bango mais abi kweli ekolo na omoko. Si vous avez un Edox, c'est le baby qui est là. Je pense que nous avons un mouké, papa, même dans Sankourou, Banda Kweza, il y a patron au baby Marc Moukoui, au le moine MMF, au baby na combo ya Marc Moukoui. Je pense que nous, ceux qui s'arrivent, le qui est basu même bureau,
et pas ndeko na bango moko ekosala bien nga azo encourager pour ani akosenga mbongo lelo kotinda $200 $100 okoya kosalir image na ye yango esengi keno ndenge nga pe na ye na télévision na kosenga mutu te mais mutu akosepelaka no ndeko na soutenir ye okosoutenir nga ekouta na motema mais ce qui est important que no tosimbana ndenge tomoni ke ndeko na biso abeli moto ake ko visiter mais mutu moko pe azuye toye pe nesika ngozoka hôpital et pas na biso moko na nyonso tosalaka na lobaka nini tolobaka kaka losaka ifula. Bonjour. Bonjour. Ah oui, merci. Bonjour, Benjamin Tate, enchanté. Voilà, écoutez, bienvenue. Merci. Tokomi wapi tolobaka toujours na bato bazana mikila poto ezape na ba mususu bazwa maele mais ba préféra kozonga AP kosalela yango eloko esalinga passe à lobini soki na Sankuru bien sûr nde balobaka ezamboka Patrice Emery Lumumba nzela penda izalaki hôpital no eza peut-être na Lubefu peut-être na Wembonyama peut-être na Kondochumbe peut-être na Loja peut-être na Lomami ozomona mutu azana idée menzele zate olingo loba nini o penda bato bakoreteni ya komona keno o abango akendaka pe azongaka. Donc elo na loba nazo senga merci mingi na bato na biso nyonso ya Congo surtout bao ya biso ya Sankuru parce que na oyebisa bino lo romoro nazala so nazotala ba télévision na Congo na Congo ezala toujours ce qui est Congo central te natanga kuna natanga na Sonabata et puis natanga na Kangu donc voilà tout ça ba congolais et puis bata est et bon on a katika tiwana et loko mon côté et puis tous la rane to voyage raming so tozu avion o ekendara Addis Abeba bozo traverser Congo to la na likolo et à Sankuru place pilote à prévenir à lobby attention qu'à la mingité bientôt aborder des centres natala toujours na GPS na bi na sekuna nembo na biso yali au monde a même na GPS car matiti na matiti rien, aucune grande ville Yamounene balakisi. Alors or que biso bao descendant na tu ya Lumumba to koki ko sala pe loko. To banda déjà na ba geste neti papa salaki okedeko repérer moko na biso to bina biso nyoso ba danse ya papa okito. Nieka, Madima, Mono, tous ces genres de choses que même banana biso babotama na poto lingarango mingi na ba fête nyonso. Et au moins, on a tokanisa que on se bakufa neti ba papa doula au moins na épée mais sur sa relation na ba musicien connu non pas pour kitazali mais kutu na rosenga kutu na yo parce que to soignaka awa yemura salara abetara c'était nango papa Chaka Congo azala artiste en danger mais papa Chaka obosani oyangai mutete là parce que yé a sauvara artiste nyonso mais na monia te pona papa kito parce que yemura le beki docteur artiste non papa qui taza artiste monene oui papa Chaka Congo mut artiste à danger donc papa Kito azar obele lo robat ba bengara Mbasu ezali pota mais ezali nango malédiction te ezali to sola on a papa Élisère Tamboué donc honorable avant année passée a ça mais docteur pourquoi yo oye ko bimisa centre nao parce que ça la na Gombe na mais papa nazo luka place na cité donc en fait te répondre moi mon ken a défi au papa Élisère à lancer pourquoi petit centre na Gombe to tchango na cité pour notre à l'approche du peuple et mo mona ba tarif ezali za ba tarif il y a cité même si aux hommes que non courir zaté depuis 2 jours n'a pas au lobby larango parce que ce n'est pas normal tous opérés par pour qui te courir ce qui fait que groupe n'a bu se tourner tout le temps donc Mbasu ezali maladie il y a ba misisa oyo memara makila na lokoloti matana motema mais so misisa na e baby parce que na famille na o hérité yango parce que musala na o esali kezala mabe lokolo na o kuba na ko vimba et o sala honnête lokolo kilo et puis remona tout d'un coup pour ça lokolo qui ko changer et tikali monene et puis so tout année sali pota et ko cicatriser alors o yugo sala ba traitement nyonso lingi so ko traiter cause ya veine wana te ya musisa na e baby te et ko jamais ko cicatriser ya monde pas pour que tu as eu chance grâce na bino batu nyonso
ndenge boyede to sala qui est d'abord awa to stabiliser bongo lobby to kotisa qui na salle d'opération to ko kanga musisa wana ezala qui ya mabe et to profiter net hypothèse ezala qui propre ezala qui infecté to zui poso na machine to ke ko bamba na posone bromo na babilili et ça ce qui fait que normalement ce qui Nzambe asungi et que nyos eleki bien d'ici une dizaine de jours pota na ye ozala nyonso ekawuki et ezara papo ki te nemta souffra nango ba te belé na ba téléspectateur nao ba bela rango mais bazo qui n'est toujours pas batradi. Je ne sais pas papa. Est-ce que moyen zalité au sala vraiment émission au kenrota la batradio bazwaka parce que ba minganga misusu ba ronde batinda ba malade pas batradi praticien et batradi praticien de bazako baby sabato même bateau au soupçonné bateau ba fandaka na ba gombe na ba ma campagne baron pe bakena kuna arrive oui je ne savais pas c'est mon médecin d'atindinga kuna mais puis après ba royer pas na biso le colé baby déjà ce qui fait que celui le colé baby boy mutu infection celui qui est ko ya nakati tu peux en mourir. Et mourir de ça, c'est vraiment triste parce que le traitement existe. Dans le congrès AFMEDA, papa journaliste, te présenter 100 premiers cannabis qui sont opérés à Kinshasa. Donc, tout ça, le travail scientifique, autre pour défendre, dans le congrès international, tout ça, là, qui n'est pas mindélé. L'année prochaine, nous allons au mois d'avril, à Londres, et puis, dans le mois de novembre, nous allons à New York. Ça va deux grands congrès à chirurgie vasculaire, autre défendre, et l'autre, tout ça, là, dans le Congo. Et yeba que à part biso na Congo de tozo sala yango ba seul na Afrique noire ba yebi ko maîtriser technique ça ba Afrique du Sud mais ba mindele. Donc arrêtons de nous sous-estimer to ba congolais il faut pas ba kufa na problème oyo bino ba pandisango to sala émission to ne ko beti la solo siko papa ki papa Elisa Robaki docteur biso na to komi wapi to ba ta tembe to ko ya moni azar elinga ki boya ko mona. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Et maintenant, vous voyez ce qu'on fait. Voilà un peu ce que je peux dire comme message pour en ce qui concerne le problème. Merci. Nalingna Baxela Omuke, parce que TV Zangonga, docteur. Avant, ou comme docteur, aux ana papa na maman au babotayo, puis aux ana province oayo. Je pense que non a mikili place au fandi. Batupe ya province nao basé belé. Nini okoloba na komona lokola yo. Na poto vivaka bien ngungiazate mo préféré kozonga pe kosala loko aboyi nini okoloba pe na bandeko oyo bakolanda yo on mesana kolanda bato na tokomi wapi mais za kitungi tambolaka les autres que za tourna yo tozio na Europe était mais tozio na ngiri moi liloba na diaspora pour la diaspora avant tout concernant Kaya Papo Kito on a remercier Bino oyo batu bazali déjà donc tu reciter peut-être comboter pour l'instant mais batu baza participer mais je dirais baza peut-être 3 ou 4 alors que communauté Sankuru isa ebele na bikutu que balobara Sankuru et comme surtout aux États-Unis na Atalanta ndenge balobara Atalanta kuna de to tonda na moyen te na Atalanta kuna mais est-ce que bango batu États-Unis wana na Atalanta baza au courant que moro na biso azo souffrir awa tous à la solidaire et ça la nga zou alors dans la communauté mususu ya mboka o ya Congo bazala solidaire bakendaka na ba hôpitaux oyo ba moko na bango basimbi yango parce que ba mi santare pas na bango biso ba oyo na moni tozali olobela kango yo très bien parce que vous avez pandi sango oyebi ko appuyer sur bouton tout l'équipe commis bomana entre biso na biso et mutu moko te azolinga attirer couverture et pas na yazo vedette pona ko aider Papo Kito biso bato na biso bazana centra baronde baza batu ba héros tous les jours bazana papa na bakena rozoyer ba ebi ba difficulté na ndenge zali toza derrière ba WhatsApp na biso ko sala ba commentaire mais to profiter d'une opportunité à Papo Kito créer vraiment toza na président na biso Azali une grande communauté des ressortissants du Sankuru et tout décider pour une fois tout école au boka alors pour le Sankuru c'est quoi école les athées route et alité image tout le monde a toujours neti tout encore à l'âge avant même colonisation. Alors ça tozali a ebele ali honorable ebele batamine les minen to ebi bataba ressortissant Sankuru là là tous les jours tranquille que non na mboka nga na botama na Kinshasa mais baya na nga musu botama na mboka betana masolo ndenge zalaka à l'époque mais bakutu bakena na internat na diengenga oui donc zalaka internat bien et ce moni ebele professeur a minene ota Sankuru bazali partout même na Belgique dans le monde. Moi je me rappelle avoir des
Mumbe, eza village mort du Congo, eza construit na Balma, banda o traité ka tuberculose. Pendant soleil, ezalaki na banda ko wana nyonso à l'époque. Oui, mais sauf que c'est vrai, mais le problème c'est que tu as que sur le plan médical, Sankuru, tu as la malchance, tu as les zones endémiques, il y a maladie du sommeil. Parce que Moucheche Ali, ça va maladie à Sony. Alors, Bicho Tozalia, je crois que ceux qui bataillent dans le recensement de population, au Sankuru, on est combien de millions d'habitants, plus ou moins? D'ailleurs, personne ne peut vous donner. J'avais cru comprendre que c'était entre 7, 8 ou je peux presque 10 millions. On est parmi l'ancien Grand Kasaï, là où il y a le plus d'habitants. Alors, si on prend parmi les ressortissants à Sankuru, au moins Moko, Azana famine, si pas à Kinshasa, si pas dans le Congo central, si pas à l'est, Mapoto. Et si on pouvait avoir une caisse commune, association Mouné, les ONG, Bino Bozan Abapoa, peut-être l'autorité va repousser Bisso vers l'avant. On a eu dans le gouvernement précédent des grandes autorités, là qui battent à Sankuru, pousser Bisso et grâce à Bino que tout aider. Hôpitaux, en fait, comment on fait pour y aller, papa journaliste? Avion Morekendati Sankuru, Tisiko, tu atterrir Wapi. Moi, je ne sais même pas tout ça. Donc, façon de dire, c'est que posons-nous des bonnes questions. Et puis, j'espère que cette fois-ci, on va vraiment pousser le Sankuru vers l'avant. Parce que, voilà, on n'est pas toujours, mais donc, motété laza esclave, pour l'envoi qui t'était la mais, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours fier, il y a tout à tout, mais tu fais que reculer. Il faut avancer. Il faut battre t'étais là vraiment devise na bango baza batmoro digne debout comme notre héros national. Il aurait pu fuir mais il est resté na ba image azo lelaté bazo nyokolae mais azo tala ba tortionnaire na eboye. Il faut qu'on soit digne de nos pères wana ndenge bango babundanga pour la révolution na biso et puis tous à la paix digne pour faire avancer notre Sankuru. Voilà, moi c'est le message que je puis me permettre à repé sabao baza ba côté à diaspora parce que on a dans ta diaspora mais na koma peu muta Kinshasa parce que je suis quasiment tout le temps ici. Merci. Dakoro koto nino kame Omaka ponyo la monyo tela Lokenya loto nondo katako Lokenya loto nondo katako Kole koto nondo lomila Kole koto nondo lomila Lobe kulo to nondo lo sambo Lobe kulo to nondo lo sambo Nengese katokela kananga Jekalika kumezeka wamukuma Bate gumu Iwula poke hayume Iwula poke komeza Dina shuguru Merci, merci beaucoup. Merci, le saka. Le saka, le saka. Le saka il y a pas, depuis qu'on a fait un et que Anna Angeso Malawala pour toi, on a cette diaspora. On a quand tout le candidat de Wapia à Irani, on a au Sake, Takoke, Takawacha le Saka, on a fait un chuté, tout est pour que tu as chaud. On a tourné président Mumbohe, le Boucha tout le monde. Tu vas être toujours le choc. Kangambio qui m'a laissé. Kangambio que le seka. Oyo homato. Ayo homalo. Vita yo longo sur la concert kayo ya. Manga futa imadi basadamilo nini. Henya kita. Ongo. Oyo homato. Osaka. Ayo homato. Benja ayo homato. Taka lombida nubida su akosha su ana lingwa ichewela inamo ayen. Do facture ko hospital.
chocheta yitaka anga dimlango langa ambitaka akita afuchi Miami amboko nje yebanjo futa da hasho bishop docteur Muchufula ngalo shilo kinoto kinambutata atungaki la ngoma wale no hautofuta kushota yofutaka Yo, Carona. Ndoko anawatetera shobi yakadone yambu eko docteur kutoka oyo aza na $10, $5, $20 aya kopesa na hôpital de sorte que toyeba kohonore facture parce que docteur asali yango par bonne volonté à prendre en charge sans avoir reçu quoi que ce soit yango tosengi na batetela nyonso ozala na poto ozala na Kinshasa soki oza na $50, $10, $20 yaka na yango futa directement na hôpital pour que bacontinue prendre en charge docteur Okito Mukanga a continué pe koyembela biso banzembo na ye. C'est pourquoi je suis venu proposer le premier geste de sorte que nous soit à poser à ça aya directement à l'hôpital sans intermédiaire aya kofuta mbongo ngai na futi pour ngai ceux qui ont fait ça reçu ngai na ju yango et on s'arrête là. Merci à tout le monde. Nous soit venus contribuer na soin à papa Okito aya directement à l'hôpital pour futa mbongo. En tout cas, merci beaucoup, papa, parce que solidarité, ça, tant que ça a bon moyen, des deux sourailles, m'bas sur ce bouma, bato bé, bato pour faire un bas, tout pour soigner, bas sauter, pour la papa Okito. Merci à mon terme à la Monabino, merci à Obaroya Kosuba, rappelez bon Kopesi, à d'autres ça mon secrétaire, à la liste, à réduire, il faut signer sur le papier pour exactement un social et nous battre que toujours qui est belé, bato qui moukier, et yo mo repese exemple, yo repese ça, va réduire, va repese bino état ou éthical. En tout cas, merci beaucoup. Na banane ça pour on a papa na bino. Merci beaucoup. Merci. C'est ma fille en fait. Oui, on va t'aider là. Merci beaucoup. Papa. A futi ndambo na ngai na hôpital directement bapesi ngai pe reçu na ngai yo pe ndeko ozingi kosunga papa Okito yaka directement na hôpital futa sans intermédiaire koya ipa ya président te ndenge président asali mutu nyonso asala bongo ofuti bapesi yo reçu na yo pour permettre la comptabilité et la traçabilité. Merci beaucoup. tosuki wana te po ntango tozolobela awa eza place bato baya kosala mpenza babese na bango te ye nde toke tolakisi bino nde bino lelo botali keno oyo abiso azobela me komi bapolémike mpo wani soki otindi 1500 euro na yo soki otindi $1000 na yo soki lelo esengo eza keno papa oyo lelo hôpital emonani oyo bazozwa ye en charge me moto nyonso botala mpe ndenge ye moko président ya batetela na bakutu ndenge asali symbole na ye parce que neti nga tolobaka nini tolonga kozwa bacharge ya makambo te me azwi $100 na ye afuti na hôpital ndenge yo nde place azobenga toka ba-PDG Edox bamarke Mukoi MMF oza moko oyo oza moto oyo ntango natangi nkombo na yo nabiki na koyoka soni te oza patron oyo lelo osala nkombo MMF marke Mukoi lelo okondima te papa oyo akozala bacondition aza boye oyo aza na makoki ya komemela ye pantalon ya komemela ye elamba ya kolata bomoni ndenge aza na hôpital toye kovisite nano chambre na eta azaleli eza na baplace keno bachambre VIP oyo soki yo malade oyeba opesa yo bilamba ndenge eza na Europe yango eza lelo na ngiringiri niveau ya commune ya ngiringiri me botala hôpital ololongi ezali ye moko président ya batetela afuti $100 na ye mpona kolakisa bino keno oyo alingi aede hôpital eza wana to soki olingi na banimero na biso nimero na ngai epenge Fofana eza wana obengi tokei na hôpital tosali parce que tozwi adresse place moto azaka ndenge image ezoloba mpo bokeseni ya TV na radio yango oyo tosuki wana te moto nyonso ayebi keno mwana mboka Sho Kitondo sénateur yaya na ye Meselabe akufi atake président ya batetela akutu akosuka wana te yango nabi keno a partir ya lelo viki aza wana mpona koyeba place nini mutetela aza place nini okutu aza toye na matanga
botala ndenge tokoti na matanga ndenge pe a déposé genre de fleurs na ye ndenge pe topesi sénateur Choki Tondo mbote parce que na batetela kobosa na Choki Tondo te. Na matanga bokola kisabato keno bolingani mais pour nini province na bino eyebanité ya kokamwa niveau ya kola kole eza na centre mais za na ba député oyo baza na kati ya FCC ozo siéger mais kole bayebi yango te koma nzambe peka ninga linga batetela mingi avion ya chef de l'état ko koya kaka na kole mais bayebi kole te za soni batetela botika mutema mabe botika ba polémique si le bato wala ka toujours na bandako ya sodu bandako ya ndele kaka ndenge docteur alobi soki nzele ezalaki na Sankuru alingaka meme hôpital na kati ya Chumbe to na Wembonyama mais lokola nzele eza te bati hôpital na Ngiringiri maza mutetela nde na lobi keno awa biso tolobaka o esengeli mais eza soni ya ba polémique mais bato bazo souffrir. Merci.